Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours namasolo ya mapango, namasolo ya mapango, tozo koba nati et tozo koba. Donc lelo toza awa na Masina, précisément na quartier 3. Donc toza na Masina précisément na quartier 3 wapi to kosala découverte le lengeto mesana. Donc sika on a telemi ezali lopango oyo ezali kokende bandi na bordure wana kuna yango e keiti na bordure oyo bozali komona na bordure côté ya portail. Donc yango ke ebandi na bordure bozomona na sima na ngai yango ekeiti na bordure oyo ezali pene ya portail. Donc esika oyo tozali ezali na possibilité mibale ya makadam na liboso na ngai eza na Prince na makadam Lumumba, derrière na ngai ezali na Prince Kulumba, do liboso ezali na Prince Lumumba, na sima ezali na Kulumba. Donc tokokota pona kobeta masolo koyeba comment est-ce que ndenge ni tosalaka kaka na bino ensemble et puis que bozawana bozozela vraiment donc bokota bana Masina bokota la personnalité TV na kati ya Masina précisément na quartier 3 tozokota pona kopesa ba détail. Lopango yango yo ezali clôturé eza banda komi balé Zambanda komi balé eza na toilette batonga pe déjà. Donc ndako oyo ezali boso na ngai ya monene ezali 3 chambres, salon, cuisine na kati oyo mosusu ezali studio oyo eza na ngambo na ngai. Donc mai pe eza na kati ya lopango, pompe yango wana, courant pe ezali, donc électricité ezali. Babi awa ndenge tozotambola tozwa ba détail ya nyonso ezali ko mesure 22 mètres sur 10. Donc 22 mètres sur 10 eza lopango mo ya monene. Donc longueur nango eza penza e mulai eza pena ba toilette batonga tozokoma et pona komona balobi awa baki musika te babi peke eza lisolo ya mosombi na moteki bango balingi te eza na moto asala débat ou boye te babi eza lisolo ya mosombi na moteki eza pe na porte mosusu na sima eza pe na espace na sima espace yango yo ndenge bozomona eza pe na porte mosusu na sima eza na ba toilette ndenge bozomona. Donc eza pe na lopango mobimba batonga déjà babi awa 65 000 à discuter, 65 000 à discuter, 65 000 dollars à discuter. Babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi moyen to sala débat par écran ezate. Donc eza likambo okuti sur terrain oye obeti masolo babi kobanga prêter obeti masolo eza juste bokoluka terrain d'attente et kosala ke na mosombi na moteki bofanda boluka kobeta masolo boyeba ndenge nini ekosalema babi ezali likambo ya mosombi mais balobi avec 45 en tout cas comment lisolo ekobeta mababi avec 45 000 comment lisolo ekobeta mado avec 45 000 ozwa lopango oyo na ndako ondenge omoneli yango eza pe ja moko ekokotela yo mbongo soki ozwi déjà soki omoko ofanda te otie ba locataire en tout cas ekokotela yo déjà mbongo na suka sanza. Donc voiture eza na facilité ya okomati na kati ya lopango
ezali na katikati ya deux princes Kulumba na Lumumba. Donc na liboso Lumumba na sima Kulumba. Donc motuka ekoma si na kati ya lopango na facilité. Badi avec $45,000 aux huiles lopango. Donc basolo la kaka on tue jamais. Basolo la kaka donc benga biso ozwa biso na facilité pour na kozwa lopango. En tout cas tozo zela bino maboko ofungwama. Toujours continue, toujours awa, tozali na kati ya Kulumba, donc place otoye, ils ont la première position na Makadama, ils ont la première position na Prince Kulumba, ils ont na deux maisons liboso, donc ils ont lopango pe, ya monene, ils ont 20 mètres sur 10. Ils ont nandako bozomona, waneza libanda, donc ils ont nandako bozomona. Vous pouvez que ça là finissage moi babiloko moi mike ba réparation mike ma ezali quand même ça va donc ça va vraiment le pango za clôturé ndenge kara bozali komona donc minga kolobele ezali te courant ezali mai peza na kati ya lopango. Donc toza non loin na Prince Kulumba tozo kota po tobeta masolo donc toza na première position na Prince Kulumba tozo kota po tobeta masolo boye bandenge nini ezaleli lopango yango lopango ndenge bomoni lopango yango wana ezali clôturé ndenge na lobaki pompe ya mai ezali courant ezali ndako pe ezali obozomona ezali hangar donc miro yo obozomona ezali mir ya ba maison ezali na makadam eza na ba maison mibale oyo eza vraiment na makadam o ekotaka pe déjà mbongo balobi ezali 20 mètres sur 10. 20 mètres sur 10, ma ezobima, ma ipenze ezali na deux portes, ndenge bozali komona, donc ndako ezali na ba porte mibale, dans ba porte mibale, awa 60,000 à discuter. Toluki toyeba lokola biso eza mosala na biso toluka koluka toujours terrain d'attente, ma ya wana bomoni terrain d'attente ndenge tolukara balobi awa ti na ba 40 en tout cas na solo et kosalema na facilité on ezali sima ya ndako na sima ndako ezali na douche na toilette ezali inachevé donc matati na sukate ma toilette na douche ezali dal pezali ici déjà batonga balobi ezali kambokara ya lisolo elikambo lisolo kubanga prité benga beta lisolo biso toza wana babiku to soki lustre ya babia mwasi ya libala bazo discuter bongo pona nite lopango en tout cas nyonso eza discutable na kati RD Congo to ka biso tozo zela bino caractère d'attente ndeka to lo barande tozo lo ba mikolo yo donc acheteur afandi vendeur afandi masolo et salemi biso tozo zela bino babi 60 à discuter matotoni bango balobi tina ba 40 bakokita na bango car quelque bakokozwa mbongo donc ba 44 bakoki kozwa mbongo 44 bakoki kozwa mbongo do ba carré quelque yango tobi kobanga prité benga pusana beta masolo car ndenge ezaka babi lisolo ezelembo ya boyokani lisolo ezelembo ya bolingo nyonso basolo la kaka on tue jamais. Toujours continuer toujours na Prince Kulumba awa tozali na deuxième position na Prince Kulumba toza na deuxième position na Prince Kulumba ndenge bomona mituka ba moto ndenge bomona mituka ba moto ezoleka na penza na facilité awa ba voisin pe bango wana ndenge ka bozomona ba voisin batonga penza na ndenge moko ya kosakana te ba voisin batonga na bangambu nyonso place au courant ezali mai pe ezali bandi na bordure oyo esika na simbi ekeitu na bordure jaune wana tina suka na jaune wana pusi mwa mokia eza esika lopango et sukili donc tokota na kati pona kubeta masolo kosolola car ndenge ezali poto yeba ndenge nini ezokendela boyeba ba détail
ya makambo nyonso. Donc ba voisin bango wana ba voisin bazali o ba voisin bazate ba voisin bazali pona koloba que esika mabe ezalaka te to esika mokie ezalaka te ezo dépendre toujours na makoki na yo pona ko construire. Tozo kota na ndaku to la na lopango plutôt to la kisabino comment est-ce que lopango ezali. Tozo continuer toza na kati ya lopango. Toza na kati ya lopango ndenge bozomona. Donc ezali na 5 portes ndenge bozomona eza na 5 portes. Donc voisin azali penza wana eza lopango voisin wana aza na même dimension ya mesure mais atongi eloko ya likolo. Donc pona koloba awa pe tout est possible. Lopango ezo mesurer 20 mètres sur 10. Eza 20 mètres sur 10 et jamba porte ba chambre salon chambre salon chambre salon. Donc ezali 20 mètres sur 10. Balobi awa pe eza na kaka lisolo ya mosombi na moteki ezali solo ya mosombi na moteki babi babanzi yango na 40 000 à discuter. Donc 40 000 à discuter babi ezali lisolo toujours ya mosombi na moteki. Donc ezali kambo ya lisolo bazo solo la ndeka babi basolo lara et on ne sait jamais. Donc kobanga no prêter pusana pembeni et pona kobeta masolo kaka ndenge ezali balobi awa batie 40 000 à discuter ma bazo suka na ba 32 33 bakozwa na bango mbongo ndenge tobeti masolo babi 32 33 en tout cas bakozwa na bango mbongo. Donc yon biso tolobi bopusana kaka bopusana ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki ezali solo ya mosombi na moteki. Donc beta lisolo benga biso tozawana biso tozozela bino toujours babi beta lisolo donc tozozela bino penza babi ezali kambo lisolo ya mosombi na moteki kobanga prix oyo topesite kobanga prix. Donc yo komela biso sur place en tout cas masolo ekobeta mabiso tozozela bino maboko ya kufungwa wana bozomona ezali lopango esika toye. Donc ça continue sur la personnalité TV ndako bozomona ezali en étage ezandako moko en étage ezali na 12 mètres sur 20 mètres 12 mètres sur 20 mètres ezali parcelle clôturée eza parcelle clôturée ndenge ka bozomona ezali ndako ya un niveau eza ndako ya un niveau car ndenge bozali komona penza likolo na yango ezali bien construit eza déjà batonga. Donc tikali ba finissage moi biloko moi mike ba peinture soit azoro tia carotema eza jack bien crépusé ndenge bozomona batia crépissage en tout cas babongisa déjà ebandi na bordure au bozomoneza na ngambo na ngai ekei petit na bordure wana ya suka oyo bozomona na bilili ndenge caméra ezo balancer image en tout cas courant ezali maipe ezali ezo mesurer 12 mètres plutôt sur 20 mètres tozo kota na kati pona obeta masolo toyoka eza ndenge nini. Toza na kati ya lopango donc lopango ezali déjà pavé ezali bétonné ndenge ka bozomona bilili. Donc na se na likolo eza déjà na crépissage. Donc tant mosusu etikali kaka likambo ya kotia peinture na likolo yango karande etikalima lopango ndaku eza déjà achevé courant ezali mai eza na kati ya lopango. Donc ndenge tobi eza na un niveau na se ezali na porte moko oyo ezali na 2 chambres salon na cuisine. Donc 2 chambres salon cuisine na porte ya liboso ndenge bozali komona. Donc na salon cuisine mopanzi wana ezali chambre salon mopanzi wana eza chambre salon o bomoni la chambre salon
mopandi boye ezali entrée donc pona kokotela pona komata ti likolo babongisa yango pe bien mopandi ezali na toilette pona bato oyo bazali na se ezali na douche na toilette donc yango wana ndenge bozomona lopango yango wana donc balobi awa 70 000 à discuter 70 000 à discuter toloki toyeba bazosuka na combien balobi avec 60 bakozwa mbongo matomeki pe kosolola mwa moke babi 60 55 bakozwa mbongo babi eza lisolo ya mosombi na moteki do lisolo ya mosombi na moteki yobeta kaka lisolo pusana pembeni yo moko oya kobeta lisolo na place que ba débat esalema na boye ozomona directement babi pusana etakaka masolo ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc biso tozozela kaka yo tozozela yo nde babi ezali kambo lisolo mosombi na moteki balobi 60 000 55 000 baza na bapri wana mibale oyo bazali kotelema na yango donc beta lisolo biso toza wana pona koyamba bino tozozela bino kaka maboko ofungwama en tout cas ndenge tumesana kozela bino donc lopango ezali yango oyo ndaku yango oyo ndenge ozomona donc ezali na problème ata moko te babi likambo ya lisolo ya mosombi na moteki na sur bozomona ndenge caméra ezali ko balancer image ya ndako ndenge ezali donc ndako ezali mai yango oyo mai ezali courant pe ezali donc mai ezobima na kati ya lopango courant pe ezali na kati ya lopango donc ezali non loin na église catholique eza non loin na église catholique moi totanga kombo nango ezatema eza non loin na église catholique biso tozozela bino toujours tozozela bino dans lopango yango yo ndaku yango yo ndaku ya bien ndaku ya propre et bozomona penza ndenge ndaku ezali balobi awa 70 000 à discuter ezali ko mesurer 12 mètres sur 20 mètres 12 mètres sur 20 et balobi na se awa ezali 2 chambres salon na cuisine na likolo ezali 3 chambres salon cuisine salle de bain na mosika kuna ezali na chambre salon kaka na se eza na chambre salon ezali na ba toilettes batonga déjà très bien donc biso tozozela bino kaka maboko kufungwana. Merci à trop Nabandeko Balanti à la personnalité TV Mebike Boumoni vraiment ba image ya solo ya bien nakati ya Massi na quartier 3 la personnalité TV et Kota Kipenza pour nous kozula bino ba image ya bien ya ba parcelle oyo bomoni donc biso tozozela bino kaka merci Nabandeko nyonso ba abonné ya la personnalité TV donc boko ba toujours ko s'abonner bozala toujours wana pona biso ndenge biso tozalaka toujours wana pona bino merci na ba membre ya soutien ya la personnalité TV MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa Soud et Givwa mama Bokobonk na kata London City Arlette Matoko en tout cas mes respects à vous bandeko oyo ba soutenaka la personnalité TV pourquoi pas maman Doris Lema maman boss la personnalité TV ingénieur Metitima Azalakiona Nasima ya caméra pour nous kozula bino ba image ya kitoko obomoni lelo elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours na masolo oyetali ya mapango tuka biso na bino bongo ti na ti tozokoba tozokota kokundola pona kolakisa bino toujours ba image ya bien obozomona katango nyonso.